Toi, bien, qui va briquer, ça arrive en autre, on a une barre à clôture le pain. Quand tu me tombe briquer, tu bois qu'elle a, bien mado, carré, madongo, baby. Briquer n'est pas rien. Et soit qu'il n'y a mutu, ni wapi. Là, on a que tendresse na ya mado abimali la mani nandakanga. Lokuta. Ngai. Na Clarisse Plasma. Ndekwa Jerry. Mais tu dois la mani to notre on a correct. Ayebi comme non ba. To teka la mani on a correct. Ça pas tout le monde y a talent. Il y a mauve. Donc on doit pas payer ça 500 francs. Tobo. Tobo yaki. Tu as boire quand on a ba fulo ba sala biswa. Na molar. De te boire en wala. Bloni. Il y a la robe du monde, il y a la soirée. Combien? Le signe de mode, tu as de manière so, tu as 5 000 francs de bani. Oh, on a la bêta baby. Et là, ma cambia tendresse. Didinga la sirène. Ndeba linga na papa oseya. Ngala ebate. Ndeba linga na ngala tsala ko ebate. Ngala mona bango boye, bazonga na film na joie. Et Sili. Ce bébé on est quand TV le balabino et à l'hôpital. Nabi et à film à ça là. Si je comprends maman ce bébé le TV on a asa mutalokuta. La chose qui bébé pembe na o nenga ndo nda kolela. Mais baby atkane lokuta. To se belanda mundam. Oh. On se l'a déjà dit là-bas c'est tout 6. Ali lo zo kena ngo bomanga. Loko nyongezanga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyesanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mela ka bloka mabe. Ya lowi. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila, mais hier quand on m'a attaqué. Et yo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. C'est notre traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi ibala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Tomela ka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Bande ko tomela yango bona santé na biso. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations. Il y a vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Bonjour à tout le monde, bonjour, là vous êtes partout dans le monde, tout devrait des Gléolangui, le vrai des Gléolangui les amis, je vous aime tellement trop. Bah toi l'Ingrabi sur le devoir nous appelle, comme on dit maestro, mais je ne suis pas comme maestro, na ben dakoni. Nga mon pété pardon, nga mon église catholique théo, nga za baptême l'église de réveil dans la voix de Dieu, babi le boko me ma befo katango, nga théo be moupe, jamais na ben dakoni. Merci à Ouli Mouché le véritable code. Merci à de mon patas l'homme de 4 choix avec succès. Ma mère Mininza m'a tous peuplé en béton. Désolé à mon agence privée, respect à toi. Ya Sylvie, mais je t'aime beaucoup. Narobo, c'est toi tous Linganga. Moi, je vous aime. Avec Gauthier Mascotte, respect. Ya Willy Moucheni, respect. Et Belé Nayo, merci à toi.
Par rapport à ma bébé, je continue, tu vas y ma grâce, tu vas grâce pendant que tu as bêté baby, tu es belé, ça a été comment? Je suis avec grâce, pédo, oyo, bébé, t'as qui combo, ma bêté qui est grâce à hospital, ça m'a amené les cas qui a bombé l'autre, sauf que ça a bombé, l'été repoussu, parce que bêta moutou sang. Bref, vous avez ma belle, vous avez mon loko, vous avez mon mobile, vous avez mon mobile, qui nous donne moi si baby. Tu es non grâce, bah oui la nina baby, comme on dit, vous bêta baby, le retour à Nayena, Karine, si je ne me trompe pas. Grâce bonne. Bien, Gloria. Ça va bien? Très bien. Ça va bien? Naza Penetra dit très 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 bien. Toi qui maman tout trop bien, baby. Baby na baby. Oui bien den. Oh, baby aza petit tout devant nda kumoko. Kwa bindo mo tout devant ne. Ya no vanda e pa na bango, na va tous nda kumoko. Aza pa mo na mbudi. Baby aza na mbudi, et l'autre ça ki ngana baby to yebana et pas gérer comme betos. Gérer comment quoi te? Ba utera na bébé pas Batista. Ba do jouer. Ah, présent Batista. Ba ko lo ngona, seulement comme na bango ndenge bébé abete la rabi solo. Paraît-il en donne mala présent Batista. Eh ben non mana Baptiste. Tandis c'est des bisous vraiment hein, des bisous s'il vous plaît. Vous pouvez ça moninga bani na on a bana présent Baptiste. Baby en donne mala présent Batista. Alors inde la bango kuna na compte na groupe na bango. Baby allo ba mana présent Baptiste. Présent mala présent Batista, mais présent Batista donne même actrice na ye. Et puis ça moto na groupe epanda la ka. Parce que mo groupe présent Batista boye epanda na ka. Baby encore longwa. Ndeba kina la présent chérie. Toi, président, j'ai lancé le groupe, il y a Karine Yamado. Biso Peter à la carte. Voilà, président, il y a Yamado, Bimi. Yamado. Tout ça, la pièce est Yamado. On a pris dans la carte. Ni bébé à la so, comment on va répétition? Tu répéter ce qu'a bossé à répéter. Na casa vous. Toi, c'est surtout répéter, papa, on doit répéter. Et on sait là que, na ba répétition, sobisoto. Et même sobisoto répétition 8h, mais bon, il a soit 12h. Tu déclares qui vit son nom. Pas Karine Maya Madonna, l'unité de Jerry Cobert. Tu déclares, ne Karine na président Jerry qui n'a pas papa na bango na mbudu kuna. Ba sengaka, bébé on va la pa Mado. Bébé on va na Mado, ba va na Kenge, ngir. Ba va na ba mi bali. Ya Mado. Na ku ya Mado, bo sengi pa papa na ye. Ba ki no senga, ya Mado ki o senga baby et pas parent na ye. Bébé on va na pa na ye. On a demi combien? Voilà, bon. Bah c'est une de mes dernières. 2015, hein, Maëlé. 2015. Oui. Alors, bah c'est on a Yamado, moi son ben dans gérer comme betos. Parce que moi nous sommes bien. Yamado, moi c'est dans mon bali. Baby toi on va dans quoi Yamado. Nous on va dans Yamado, à comme Robert dans gérer. À moi ça gérer comme betos. Quel gérer moro? Gérer comme betos, la vie gérer comme betos DC7. À moi bimanaye. Bon, et ben là on pété. À part au ménagérie, à mon maintenant papa le pain où est-ce qu'il m'a donné dans fouté là. Baby na kenge. Si 24 OK loi ça yo. Ma tata le pain wana. Et comme ça la fait, tata le pain moi c'est dans ba ke bébé azo bimana moi sinon mobali na ye et ça lui fait. Karine a combien qu'on a bien été soit betika baby d'être ba menacer. Karine a peut-être que bébé mara. Bébé ménagérie. Karine a ko déclarer garantie, a conseil garantie abimi na ndako le pain wana. Ndai nozo ndao na kitambo so le na kitambo pitali oya tangani kiboma takina ndao na boma il pose rondara wanga na lefanda kuna te ba problème ko ba pa biso ngana longi pa ko na ke pa papa na badedingi so ko ya ba répétition ngape ko muna musika ndiye modeste ngabi longwa kuna yaka na ndako ndaka madeda ki studio to mo fina na ngai baby ya mado mwana ya mado. Gérard n'a pas la banque, Gérard n'a pas la kaka. Tout le monde fait sur 4. Et comme ça, il faut qu'il y ait un retournage. Il y a un madame qui est au Soukola, il y a un qui est dans le biloko. Il y a tout qui pondo. Il y a un madame qui est quand on est dans le papa de Nombongo, il y a Thompson. Papa, moi, Géry. Il y a un madame qui est au Soukola. Alors, Géry, Allah la qui l'a mis, tu as monté. Bébé, on est à 5 ans, bon, bébé, paye Mathilde, le collège à Géry. Babandi ko sa bolingo na bango. Ya Mado atindi asenga mbonga Thompson et papa. Et le ngwe Thompson bébé mo akomi Thompson. Moto ngando lobi wala. Ale bébé amasi ko la nzoto. Na studio wana. Studio wana. Ça ki bato ko kota. Pour baraki degré ki ndumba na.
to ba bolingo na bango oyo azofiba muninga oyo azofiba muninga ya mado ndanga kina douche abosana ki savon na ye tanga azozonga asentir mabe atali na fenêtre amo pena batu pena bakida ba mati da niveau moko taka la gérer mutaka bebe ka ndi babota bango ya mado ko ya malembe abeti mbata et pas baby bebe na c'était likolo likolo mjeri ba bebe mutazo sala gérer bazo fibana on va passer rapport non te baba sutuki ndi ba ndana ba mo ndi bazana ba yebi ke lo na lo ba oyo et puis fait allez asutuki to asutuki anga kima ya madaka ngai mada betai ono zakwa ngada ko yela kuta mada zo beta baby gérard zakwa géri ala ti esui alo bantake mo akoro batil musaya mado géri ti le lokolo batil musaya mado c'est mada te ra avant dernier alo beta géri ba bunda de sa betai allez donc géri bani ya mada beti baby géri ba ngane na kitana yo pekisa c'est biso ngo simanga na ba lukeli na yo na bimi na tike tanga beti baby yenda bambaka brique na mutute to be bazoki ba brique ezali ba ndotonga lupona ne na ba sa clôture alpa ko tumba to me brique azo bois kala bia madoka ya madongo baby brique ne betaka na ezoka ni na mutu ni wapi ndi baby ko bima bimaka kendaka tanga kendaka pe ska msuta ina pa ba gérer na sima prison alors na ozo ninga ba ke tendresse na ya mado abima blamani na ndaka nganga lokuta ngai na Clarisse Plasma nde kwa gérer neto zora blamani to notre na correct non na projecteur ekati bilamba o tendresse na ya mado abima ndaka nganga ezaki na oboto yo ngai na Clarisse Plasma to ba Plasma zo yeba ayebi comme non ba to teka blamani na correct ça peut être mo ya talon ya mauve na ko doit no ba pesa so 500 francs tobo tobo yaki to ko boa ka ngona ba fulo ba sala biso na molar ne to boa ka ngwala oteke biloni izaka la robi mombe ya zana ya soirée kombi na singa be moto teka be menyo so to za 5000 francs bilambane Mbaba tu ya kombe bilamba valise mama oui zaki moi 5 mo ba saki ya mazo Sofia Sofia ngiri ni to ngina to za 5000 francs et dans sur le so ya gagné nga sumara gagné Clarisse sumara di tumba kunina diamba et d'Arabie pour me la bangi mais la diamba tena melanda gagné na masanga na cigarette diamba ni na tsala melati kaso do ka na za kuita diamba na za sec mais avant ya omelaki déjà mais le loroté nga so nga semisa mela loroté ni to tekarango alors ton Karine a bétier akimaka ni akindaka na tanki ba gérer ba bombaka na odala maman mo odala joie pas ya fioti joie rôle maman ngoma fait ngoma ba kidala odala kuna odala pas longwa pas j'ai pas ya mado c'est le makambuana odala tonga ya ki somo na ki songi singi odala pe akimaka po odala maman nyonso odala yebi ngo bien odala ga traître odala mtasala ke be balinga na gérer maman odala nde bataka kuna attends ya to se comprendre que boya na ya gérer na Karine bana jour wana nde ça qui bon et après jour wana te bazonga na bango ba va mena ku moko à par rapport ya mobile no Karine za la rani na États-Unis ya papa mkolo boy mobile na fa asumela Karine lopango asa de Karine ke lukambu lopango na osumbela yo aisi Karine na otindelo biloko oteka biloko na oteka eza biloko kozo sila mbongo te eza dakayo na mwa biloko mike ozango besoin baby aluka numéro tata na téléphone ya Karine baby mo linga tata wana biloko wana le ya pa Karine et ya ka pa baby pa na bangu na mbudi non voilà baby déjà qui dans son numéro asa zora numéro afakini azwa dia numéro biloko wana ekendaka pa ba baby na pate baby so kindokinya za mbi balinga kai balinga ki balinga te ndalinga bon so alingi car ma fokuya na kopona pété biloko ekenda kuna alors eko sala ke Karine mado lisusu fait Karine mado na kobetos fait wande yakwa ndi bakabwanaka ndi sala pe dako kabwana ya ko kabwana o ngala beta ka baby et makambo ya tendresse bibinga la sirène ndi balingana na papa oseya ngana yebate
nde balingana ngala tsala ko ibala te ngala mona bango boye bazonga na film na joie et sili oh ni babandaka bete oui ni papa sena tendresse balingana ngala yebate la fille on to jouaka tendresse za na zim c'est ma solo ça na zim bine solo dans la zim alors c'est un qui tendresse abotaka mwana wana akufaka na mwani na ebité so dans moi c'est bien mba wana na ebité à papa non papa c'est bon na ebité so ya papa c'est so ya nani na ebité parce que tendresse za moi c'est mba na papa c'est na ebité so za zim c'est so ya nani wana la vie privée na alors et au chroma que ngana lobby na quelle sa Clarisse que tendresse aboto la papa Oseya et pas moi la moi si bon na point noir moi ça dans la Rachel moi ça na bi que tendresse rentrer là aussi baba anaté voilà Clarisse dans lobby ni tendresse donc peli pas la bango kuna bébé pas confirmer bi oui à lobakango tendresse elle nga chaud et pas Karine dans na poko ba na blandi mafuta na papa Oseya to ba kutunga la wanga na ki on ali ba yelaka na la wanga ni mutako bi na ndako blandi mafuta sans bi grâce so ibe za vérité loba pe ko bomba te muto ayebisa kiyo loba autant na monique il faut na ba nga vérité pour na la laisse yo ça m'attendre silimbisa ngala tsoba beta Clarisse li solo na te mais na yo kaka mutabetela nga maman mombo utane point noir so si je trompe pas ma fatou adam nene boy ma fatou ton na yebi senga bi à moi je vais pas nani fille nani yo na bosse na kota communauté après je vais pas fille wana ba pose après ki wa lukiye to lukiye nanga na roton bisko nani yebi si bino le yo sabi mutalobe da baby na Clarisse le ton bébé aka na ndao ninga na betara baby parce que na silika avant beta baby toi bébé na papa aussi avant da combien de jours par exemple à gérer pardon pas gérer avant la journée moko donc Karine yo baki ataba bokilo na ye pour ataba bokilo ti ala ndaka ko kinda menacer ça ne va pas gérer bo ça ka manager oh bada bimala ba comment confirmer pas ba moi c'est mon bali là il faut que ko bima ko yiba et là bina papa na maman madame gérer déclarer Karine a inda ko menacer bébé ndiko longa bébé akina pas tendresse on est dans sa bêta caille sur nini on a ngala ebité to ce ko beta caille wana beta kana biloni na nzoto bi meke bosangela kana mado lote yo lo bano ezarani ta beta kato ya mado on dit osambisa ndo takingati yo lobaka pourtant ba mo lobelanga vérité na ki bem nda lobaka badaki ya mado tendresse blandine na veranda to va na veranda parce que baby mta lobby batangi na fille mo bo pa longa na groupe azara mwindu boy ba mi balé ba lobby ba olobaka to ba lo bongo mukete baby ba benga ma tanda sa benga ibela se baby so wanga ni baby a oya awa aya oloba ngabi ngala ifera baby lo moti na bitim ngala ndi ko tuna ko silika mukete baby akoti to baby akoti ba ndi ko tuna ba ndi ko lialia munoko et puis c'est un mokanda dans la taille kilo tu vas me pousser non bah vérité moi tu vas dans la vanne on a décalé la taille décalée na singlé toi bah et puis c'est mort quand dans la lundi comme on a gagné dans d'autres ni la bête na grande porte tu bête na balabala bundata ke basi to zonzaki zela ya obeta ke ta ke basi to zonga mobile no ya na bituma na zonga ka na bitumba to za mulainde nini to betano ponga pina leka na tatami na beta na miso mbene anzonga na teka kai bébé da mwana wana ndo teka andine garçon wa tailleur na boum na kitambo wana o ba so niza ambongo mama li fazo pesa ete garçon na za andi so za bomba na bomba to dane fata tala na biso za tailleur ndo to subilamba tanga ko amoni baby amo se pela baby aibisinga ngala se bi problème na baby pesinga mbongo o pesi lo ba pesi lo c'est comme apesa nga $10 ta pesa nga $10 ni na tekele baby na mingi so kina salon garçon na mbongo bébé azipa mo olive ni garçon na bongo seli salon ni atiki bébé bali moi na bi garçon ba ba ke mutale mbongo mama olive ya bébé mama olive apesa ka garçon mo taireza e andi wana ndesko bina mito bébé mbongo wana oya mama olive apesa ka bébé ndi anja ba elo mbali musu moi si musu moi so pe avant na kwa na biso wana oya atika mapa ndi abaliye alors ndi na ka beta bébé na beta na miso andi wana pour na lokuta ya bébé on dit ce bébé on dit que la TV va le balabino et ça lokuta
nabi eza film azo sala pour liboso aller là na TV maman Olivier kele mawa a juillet moni a sali sous film même sous pour maman Denise Azwaye. Si je comprends maman so beba lo na TV wana aza mutalokuta azo kosa zane ba film elongi mama mutema mabe parce que mutu azo lela bongo okela baby mapa ngana okela baby mata atanga ba komona nga bien mona moso mawa nazo na ngata ye par rapport na mona ndenge bazo loba ne bo déstabiliser ye bo sa vie na ye bo lukata longa pa mo livre sans net que ça mona mo elle est innocente elle est pour rien bino boza bat mabe vert baby gloire soso ki baby pembe nao nga ndonda kolela mais baby atkane lokuta il est mort na TV à ce bolbenge baby na mbona émission après sa réponse na tambla na cercueil na ngai et loko yo alors ba comédien nyoso journaliste nyoso ngabi eloko na lebala na tokindane ida mambia to kanisa to na nini mboko nini kasangulu ndako sukola et c'est baby jour na mbona émission avec ngabi grâce pardon ko yamba ngate nina zabwe na tambla na cercueil na mutu et très rarement que na kitsa on a se na kota ya kufana eto loba ninga lobaka tanga longo mo livre maloba nyoso ndo ba comédien yango wana na ba journaliste nyoso ndo ba yambai ando ba kaki na tamba na cercueil nanga nzela na kitsa on a kota OK ba comédien ba sala la kitala tendresse eza lokuta atika kombo ya mu yomi tendresse ozo fingi sala peu en plus atangi filobo la kisake ba levaka ina tendresse filobo la kisa Rigo Star tendresse papo ya yo ba enlever yo to yo za pemela masa mokonzi elo nyeza ngaki ati mbona justice amma bona justice te pani nga ba lever ngai loka na ba muta lever ngati na bitaka tendance lisolo tendance ba lever ngai et si la bon pour na bimbo ba lever ngati yo sko yiba ba lever kayo pe otanga filobo la kisala adano mama adana famille ya déjà tendance dans la famille papa aussi dans la famille Rigo Star a noté dans la famille. Ce que bande ko na bango bano ba bokola. To ba ki biloko na. Monte réputation batazo bebisa. Ce que pota o beba laxia mutu wana ngazo tsai. Bon, wana na habité. Ya mada beta zokate. Tendance ni na ka beta ka yatra ko zokate. Ba pota wana so mi bali na ye. Voilà ma vie privée na. Ma vie privée na parce que elle a des vérités hein. Moni so eloko ezali fo bimisa ke na sala ki bweza na kolate opakulaka makala mafuta ya mbila pengala atikelo kwana lelo niko reprocher ko bana baby lelo na miso bato elo na ko ba baby oza mwasi abongana lokuta te mwasi abongana moyibi te mwasi abongana kisongi te yiba catégorie nyonso mabe na ki respect na respect oza mwana liboso bébé respect bébé a respect nga banda tinda bébé na fan pena be kopo bébé pesa kopo en pesa na côté respect OK mais lokuta catégorie lokuta bébé champion so te bina bana lokuta bébé dame numéro 1 et là on a so tika lokuta lukelo nganzambe kamba ndongo kenda kamba wana papa simo sakufane papa sima kufa luke lunganzambe ya bosolo luka pe délivrance ya vie na yo pour nous ana bonheur ici les kayo yo pinuza tango leka mama bo te point de vue boba nzambe tenze boyo nzamba obongisa pone lobi bon nzamba obongisa nde ni tant que yo monde aso mi bebisi nzamba bani yo tie pas moko pas tie pas moko parce que ton yo déjà tous les au lieu de pas monde nzamba tous les deuxième pas yo tie tous les deux pas nzamba ça suni na vie. Et si place nzambe da so wana te parce que moi zo mi luke black in mabe bo se reprocher ne lo te mabe to sala e bo beta e bo mona mabe lo mabe to sala te be bandolo ka bonheur na si la tendance va zoaka ba kanye madu zoaka ye bandolo ka bonheur na ye monde luki malheur na ye tout le monde a tendance à faire l'émission à loba malba ou à quoi ko loba te parce que on a tendance à bi wuti pena sa mutema na ye eza passe eza choc au sali maman mkolo ka tendance bongo obimisi ma miso aboete obimisi ma miso motema moto obimisi mutuma miso motema obi loko nyo créer eza da black mabe to on le lisi mukolo elle est black mabe ye alesa mikolo ebele alesa mikolo ebele alors tu vois que kolela innocent ezalaka direct na mato ya nzambe kolela tendresse et que direct na mato ya nzambe mais yeba so tendance à limbisa au tien na justice. Tu confirmes, oui. So tendance à limbisa ye mais ngana oza filobo la kisa so aye na ko diaboliser filobo la kisa
ngai na lo na clairement la TV mutno so yo kanga so boko inanga je m'afou ngana ko diaboliser Philo Bolax à côté baby na justice. Vous êtes en train de confirmer tout au bébé lobby que Abima na ina mibala Deborah lingana batuto les mama lokuta o ya bébé kana ya mato biso ça na Vincent ce sont des mensonges lokuta bébé andu amutaka la public moni bébé ngana amutaka la public à la toilette publique à la oui yo te sika G ya so thème to kende ya sil sala mibali ba te ba phrase ya bolingo yenda sisa amutaka la public yenda linga mibali balinga kaite. Mais yo, Philo Bolax ça soit qui na bien Gloria. Na ko diaboliser yé. Oh, tu as bébé na justice. Merci to comme nasuka un mois dire na ba diaspora tout pour ça vraiment arriver à la fin TVP comme Ngonga to rentre ba vérité mamba be bon des okende to e ba avec je pense que oh grâce à lobby azo asime yango pourquoi lobby yango ba kizaki yango pe à lobby bana poto bana monde entier je suis avec grâce parole à Soukezane le banga Soukeza je m'afou na batna sur l'inanga o ba ki la lobby vérité pour an je m'afou o inanga te itsange te puis le Soukezali merci na bino nyonso o bolinganga na bolinganga te merci na bino nyonso. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à tout le monde. Voilà, branché le frère des Glolang, des amis des Glolang. Je vous aime tout le monde trop. Maïl est derrière la caméra. Merci à l'assistant de Franck, Château, t'es là aussi. Merci à Yaïdo Mopatas, respect à toi. Merci à Yaouli Mouché, le véritable code unique. Merci aussi à désolé, mon agence privée. Moi-même, Méline Zembatou, Pépé, la méthode, le respect à toi. Merci aussi à Batutou Balingarabi, Sobaza, Bazara. Chaque fois, qu'on soutenir, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Batou à Sengato, Mbelabino. Ça perd Nabiso, nazo longo na okinde pa na ko tana na ki Gloria ye moko penga so balenga considération bomo avant ya kin abenga kinga tanga komi pe abengi ngana ke roluka ele disciplinaire to sele ba mabila mate ba mabila mboyo to e bananu nzamba seke grâce azikara moto moko robika te to tanga zika moto mokimo bebeke balexé partout garçon moko aziki na poto robika te mais Dieu a fait grâce azonga ninga zalara to ke roluka sika za to solana et de bon séjour à Kinshasa les disciplinaires to solana par rapport à arriver après 19 ans ou 20 ans si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement, bye bye. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ah, il est aux autres qui n'ont pas de bon. Nous avons mis tata yomo. Tu as dit pas pistolet. Nous avons notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh. Ce que je me rappelle comme abbé, Yalowi. Nazo zelo na kati landangai. Olukaki yango au 600. Tant que ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na sukura kabila mbaya quand on m'a kana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Raison baka, solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazonga kamwana Maxi Bio Café e bongisi libala nanga yena di podium Napoleon pakalo yazo mwana tomela kana bino yango force mbetu danger Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info et Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.
X-Bass Marandura